Sali na babone nyonso ya Dasa Temo TV, soyez tous le bienvenu. Lelo toye ko pesa bino notice oyo sango ya mawa touti ko perdre comédien na biso Tcheko auti ko kufa lelo akufi, donc ba pesa ki biso sango depuis 4 heures du matin. Tcheko na biso atiki biso un grand comédien o bino nyonso boyeba ki na kombo ya Tcheko lelo a rendre âme na ye epa ya nkolo à cause ya poison. Liwa na ye euti pa ya comédien moko selon ndenge toyoki na ressource euti epa ya comédien moko oyo atilaki e poison à cause ya mwasi. Donc eloko ebemi Tcheko eza comédien bango na bango batieli e poison nyonso wana baboma ye likolo ya mwasi. Donc eza mawa pe pasi na kati ya mitema na biso komona ndenge ndeko Tcheko atiki biso na azalaki empoisonné likolo ya mwasi. Ezopesa pasi pe mawa na komona ba attitude pe ba arte ya bandeko na biso batu ya maboke ndenge bakomi komiboma komitiela ba poison simplement à cause ya bozwi to à cause ya basi. Donc ezopesa pasi tango biso bakroni fwati toyokaka toyakaka bakroni mama nde bofingaka biso topesaka ba opinion na biso toyaka mpona koinforme bino makambo ezalaka verité tolobaka tongo midi poko ke ba comédien balingani te mutu andimaka biso te balobaka ke biso nde toyaka po topanza bino. Lelo tozomona liwa ndeko na biso Tcheko akufi tanga azalaki vivant abandaki kosenga aide nana yaki koede ye nana yaki kopesa ye ba aide ezalaki te na moma oyo ata boye bopesi bosali eza lisusu importante mpo ndeko na biso Tcheko akufi deja ata bosali nyonso moye ya kosala eza lisusu te muntu nyonso akoya akolela koloba me ba oyo baza na pasi eza ke baparent oyo ya ye nde mutu baza na pasi bazoyoka mawa pe pasi na motema à cause ya ndeko na bango asali nini a rendre âme na ye epai ya Nzambe. Liwa eza volonté ya Nzambe mais eza na baliwa mususu o bandeko na biso ba comédien bango moko bazo provokaka contre baninga na bango. Mutu oyo tie zolo ya Tcheko likolo yo kanisi ke yo na mokili oza ebende okanisi ke yo na mokili okokufa te otikali ebende pour du bon okokufa te yebaka ke yo ndenge ozosala baninga bo yo pe okokufa yo pe jour na yo ya suka ekoya okokufa. Alors botika mama Kalunga aza empoisonné ndeko na biso susu Tcheko akufi empoisonné pona nini kimutema mabe ya boy pona nini kotiela batu baninga poison. Pourquoi bolingi ba succès na bino likolo mitu ya baninga otokoloba nini na moma oyo mwasi yango bobandaki kowelela nana perdre vie eza ndeko na biso Tcheko mutu a perdre vie famille na ye eza na pasi pe mawa. Alors nazosenga batu oyo balingaka nga bo partager bo s'abonner bo like.